Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Ça fait pleurer l'homme de Dieu, ça fait couler pas mal de larmes à l'homme de Dieu, ça fait couler pas mal de larmes à cet homme de Dieu. Nous t'aimons beaucoup, papa. Nous t'aimons beaucoup. Toliko sambela tina bonganga nzambe. Na yebi que cérémonie et aux absolument moula été parce que tout bandai culte avant. Na lingo yebisa nzambe tata cérémonie oyo o reconnaître mosali na kati libota ne lokola David fongola likolo po arroser na musala ya passe, musala humiliation, musala bitumba butu pe na moi so tiki ya kokate a mafuta zo sopa na lelo pesa yi mafuta ekoki pona ye wete musala oyo ekoteli felote oya kokutana na ngwe kosa kondima na yete ya soto ko sambelo no de Jésus de Nazareth. Motimananga salela kolo atapasi ebi kondimananga salela Yesu kogo sanate kogo tumoye mabazonanga salela Yesu atapasi akota bisanga na matiti ya mobesu akoti kangate atakomoi ya pasi enena azalie isika nyonso nakende oninga ya dango nyonso obateli ya bakate na kombo ya Yesu Masiya Nazareth. Kweza mokonzi pe ombikisi na biso nde tosambeli pe na kondima tolobi amen. Merci. Tokotanga liloba na Nzambe nde toza kotelema 1 Samuel chapitre 16 verset 1er tosote totangi verset 13. 1 Samuel chapitre 16 tosote totangi verset 13. 1 Samuel chapitre 16, verset 1er. L'Éternel dit à Samuel, Yahweh Nzamba yebisi Samuel, quand cesserais-tu de pleurer sur Saül? okotika ti ntango nini kolelaka na ntina na roi Saul? Je l'ai rejeté esi nabwaki ye afin qu'il ne règne plus sur Israël. na ntina ete azala su mokonzi te mpo na kokamba Israel. Remplis ta corne d'huile, Remplir corde d'huile, remplir corde na yo na mafuta. Église otoko ofanda, s'il vous plaît. Merci beaucoup ma famille ozawana. Bien-aimé tozoleka na cérémonie pour reconnaître le ministère ya papa Rabi. Je crois famille ko ozala awa. Na moni papa Fisto Basende Barouti France aye juste pour na makambo yo et je remercie tout le monde. Famille ya papa Rabi a mis en connaissance naye l'église Mpassa ainsi que centrale et bandeko nyonso, je répète, a mis peu à connaissance naye. Et je remercie aussi mon frère à moi et papa Timothée Kama. Merci beaucoup pasteur et maman pour la présence nabino. Merci aussi à l'évangéliste Eladi Luyongakyo pour représenter l'église mère et place Bisoto Outi. Bandeko tozwata mingi te mais nalingo za la plus pendant tira attention pananga pour na makambo tolito sa
makambo to sala eza na statut na biso ya communauté awa na statut ya communauté tozo inventer l'oko te tozo sala na respect ya communauté des assemblées de Dieu. D'autant en article 40 na kati ya statut ya communauté des assemblées de Dieu, tous en statut per règlement d'ordre intérieur aux autant sa biso lokola ba discipline ba mesure de garde pour que mutunyon so autant sa église et assemblée de Dieu a respecter yango pour que communauté ezala toujours na valeur communauté assemblée de Dieu étant na ba discipline. Dans autant article 40 du ministère stagiaire et de la reconnaissance. Natina na reconnaissance, il y a ministère, article 40. Et biso tozana stagiaire te. Mais tozo les reconnaissance autour ya ministère ya mosali na Nzambe et statut ezoye biso makambo a. Peut-être qu'on profiter lelo. Na osenga même na bande ko secrétariat, topé comité de l'église. Ya kozwa statut na biso. Tomeka ko solo la rango na église pour chacun de nous surtout na bakambi. Toyeba ba limite, toyeba ba responsabilité, pe toyeba oyo nini communauté ezo senga na basali na Nzambe. Na article 40 na verse na article 40 na point 2 balobi boy la reconnaissance ministérielle ou la reconnaissance des ministères. Il est considéré comme ministre de Dieu. Dans toutes les églises locales, tout membre adhérent, homme ou femme, ayant reçu l'appel de Dieu au ministère. Et là, il première partie. Nani oyo yo bazo considéré lokola ministre na kati ya église locale. Ministre. Le ministère est donné par Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Masia Nazareth. Nde asali batu lokola ba prophète, ba apôtre, évangéliste, ba pasteur, ba docteur aussi. Yesu Masia Nazareth. Et Yesu Masia Nazareth a travaillé na basali na ye. Il a mis son esprit au totei pendant la semaine. Il a mis le Saint-Esprit na kati ya mosali lokola tata. Et na première partie balobi nani yango akoki kozala na ministère yokanga bien aimé dans le Seigneur. Nani akoki kozala na ministère o babengi ministre de Dieu au sein d'une église locale lokola ya biso boy église locale. Balobi azali mutu nyonso mwasi to mobali oyo akota na assemblée de Dieu akota na CFC. Mwasi to mobali, je le répète. Mwasi to mobali. Parce que ça c'est l'assemblée de Dieu. Oba si tete awa mwasi to mobali oyo asadera na kati ya assemblée de Dieu peut a réussir appel ya ministère azui appel a bengami pasteur évangéliste prophète docteur na kati les 5 ministères oyo a bengami sikoyo muto a bengami o mituna mutuna na bengami ndenge nini. Mais ngai na oyeba ke na bengami naza na kati ya CFC naza maman naza sœur naza frère naza papa soki naza na ministère na oyeba ndenge nini ke ngai Nzamba bengi nga lokola pasteur lokola apôtre lokola docteur lokola prophète lokola évangéliste ou pasteur na oyeba ndenge nini. Yoka na deuxième partie. Cet appel est reconnu par une prière d'imposition des mains faite par le pasteur et les anciens de l'église locale, selon Actes des Apôtres chapitre 13, du 2e jusqu'au 3e verset. Au-delà, en présence des membres des bureaux des districts. Donc, dès Toza Boye, donc Toza Oyo, Tolingito Pambola, to reconnaître le ministère. Ministère est reconnu par le père. Oazo kamba maman, oazo kamba papa, oazo kamba frère, to sœur. Et maintenant, à y est pasteur, l'imposition des mains, la prière collective, il y a basali na Nzambe, azana confiance, na bon baza tout autour na yi. Ne baboya, bache maboko à reconnaître. Tata reconnaître, sali reconnaissance, et après, tata a la consécration.
consécration nde siko ba représentant provincial nde bango bayaka wana. Mais na kati ya reconnaissance à ministère nde tozalaka na bande kwa district nde bakomi awa na kati ya article na biso 40 na point 2 sur la reconnaissance ministérielle. Donc papa mutaye baka mwana mutu musute ndenge ba collaborateur nyonso bafandi wana muta reconnaître ministère à mutu awa na kati église azate statezo ipsa biso seul tata muta reconnaîtaka na reconnaissance pour ememaye aleka na consécration. C'est le Père Saint-Esprit a travaillé par inaye a yebisier a monisie ministère à mwana et nde tata wana a reconnaître pe après ba olekisa mwana na consécration. Totangi liloba na Nzambe rapidement poto kende. Et pas toti kotanga na 1 Samuel ya fanya zo bandela 1 Samuel chapitre 16 du premier atangi premier verset puis otanga 13e verset. L'Éternel dit à Samuel. Yahweh Nzambe yebisi Samuel. Quand cessera-t-il de pleurer sur Saül? Titango nini yoko lela pona Saoul. Je l'ai rejeté. Et si nabwaki ye afin qu'il ne règne plus sur Israël. Po ete ye akamba lisusu Israélité. Remplis ta corne d'huile et va. Zwa corde na yo liseke na yo chango mafuta na fandi place oyo pona ndeko zali na biso te na séminaire. Nzambe tango azo sala na kala avant koya molimo mosantu abane ko sala mafuta ya bomoto boye lokola symbole. Papa Jean Robert lobela ici le symbole du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit n'était pas encore présent. Et abane ko utiliser ba symbole lokola ba colombe lokola mafuta lokola moto lokola mopepe azana ba symbole et bela bane ko utiliser atamusi Israël lokola guide le Saint-Esprit na butu na colonne de feu et na moi na colonne de nuée. Donc atambusa bango molimo santo atambusa parce que yemoko amiya kité lokola personne sur la terre abane ko monisa mona ba signe. Et Nzambe l'époque pas autant musamana elembo lokola mafuta soka tindi muto ke pakola muto ba reconnaître muto aza ministre de Dieu na reconnaissance à ministère to na consécration bazaki ko utiliser mafuta. Alors mafuta on esengela ki ba memango na mulangité ba memango na bocal songoloté yokanga très bien yo to se confiant na biloka mukili o ba endie bazo sala bande ko memango ne loko msute bande ko mafuta pour na consécration na liseke. Or liseke autaka na nyama. Nyama oyo akoyi kopesa vie. Nyama oyo akoyi kozana symbole malamu na kati ya Biblia eza nguma te. Eza nyama mususu te. Donc okende na raya ba nyama. Olongwe na bandeke lokola molimo mosantu kolombe okena ba nyama eza kaka na mpate pe lion nde bakoyi kosala na kati ya ministère ya mutu. Lion lokola Yesu Masia Nazareth le lion de la tribu de Juda. Et tozana mpate mwana mpate otobengi agneau. Alors agneau yende mtazaka na maseke molimo mosantu amiyela kite l'agneau aussi tana ya koya na Saint Testament ezalaki nanu te koka kite ya mwana sengeli Nzamba utiliser ba symbole ayebisi Samuel ozolela pona Saoul esi na bwakiye parce que a désobéir abundi bitumba bazui ba bite biloko ya bato bazui yango nga na bwakiye olie ayoka nga ya yoki ba collaborateur na ye enga Nzambe na bwaki ye tika kolela pona ye na poni mwana moko zwa mafuta zwa liseke kende na libota ya Isaïe okuta mwana na ye moko azawana na poni ye kende ko chaye mafuta na reconnaître azana appel na reconnaître azana ministère na reconnaître azana mosali na Nzambe na itata Nzambe na reconnaître et na tindi yo Samuel kende pa ina ye kende ko chaye mafuta komema na bokalité komema na bouteille komema na sanité mais soit liseke. Or liseke ezo représenter mwana na mpate. Or mwana na mpate c'est Jésus-Christ de Nazareth. Or mafuta c'est le Saint-Esprit. Or Saint-Esprit aza esprit ou aza na kati ya Yesu Masia ya Nazareth. Yango ba bengi le Saint-Esprit, l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Na pas mso ba bengi l'esprit du Christ, pas mso ba lobi l'esprit du Seigneur. Donc kende na esprit ya Yesu Masia Nazareth lokola tango esengela kia ya nano ekokite mema na symbole liseke ya mwana mpate pezwa mafuta lokola lembo ya molimo mosantu s'il vous plaît et lokola lembo ya molimo mosantu po yango eko permettre Yesu Masia Nazareth na kombo na ye elembo liseke
pe na mafuta elemwa molimo mosantu nde ekosala ete moto azwa makasi na kati ya ministère enfin kasala musala malamu. Bible lobi tango ayoki bongo asimbi nzela akei. Verset 13. Samuel prit la corne d'huile Samuel azwi liseke na mafuta et l'oignit au milieu de ses frères. pe apakoli David basala ka reconnaissance à ministère to consécration en cachette te devant l'église, devant basali nanzam, devant district, devant communauté, bande quoi province. Donc ça dit il faut baswa acte, il faut église yeba. Yango Bible lobi apakoli au milieu de ses frères. Et après L'esprit de l'Éternel saisit David. voilà molimo mo centre wazala qui représenté dans Saint Testament na mafuta a simbi David. À partir de ce jour et dans la suite. Kobanda mukolo wana kino mikolo oyo elandaki. Amen. Tolingi toleka na service. Tolingi toleka na service. Tosenga na papa Rabi Mavinga azokita. Opese kita fona. Écoutez l'église. Papa Rabi Mavinga devant Dieu, devant l'église et devant les représentants, il y a district Nabiso et Anjili. To zoleka na cérémonie après quelques lectures na osala ou un message pour nayo. To zoleka na reconnaissance à ministère nayo. Le Seigneur m'a mis à cœur, le Seigneur m'a convaincu que tu as été appelé pour un ministère pastoral. Dans mon na kati ya Bible Thomas Polo tant azo reconnaître le ministère ya bana abane ko pesa bango batoli ande ko pesa bango encadrement. Et Thomas Polo yeyo afandisa moboko afandisa doctrine chrétienne parce qu'il était partout. Azaki na maîtrise ya balie nyonso. Azaki na maîtrise ya ba église ebele. J'ai partagé avec un frère un jour na bana moko na lobi. Nzamba tinda ngata na zana église mère. Na banda côté ya partout. Ezaki une école que moi je ne savais pas. Ezaki école pour na yekola ba église nyonso na yeba fonctionnement pour que mukola obenganga na kwa ko sangisa mayele nyonso na moni pena kwa kolongola ba erreur nyonso na moni pour que tout ça l'église pe pour que sepelisa motema na ye. Le grand Thomas Paul avait beaucoup d'expérience dans Moussa Nzam. Oyo Pierre a koya ko salate, oh les 12 disciples va koya ko salate. Mais lui qui était venu après ne a ko fanisa ba fondement na kati ya ecclesia, ba discipline na kati ya ecclesia parce qu'il a compris beaucoup de choses. Il était partout au même partout côté à Samomalam et a compris qui m'a camouébélé. Dans 1 Timothée chapitre 4 verset 12 à 16. Alors dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Dans verset 13, alors dit papa Rabbi, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. 14. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par les prophètes, c'est-à-dire des hommes de Dieu qu'on va faire tout de suite là, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. 15. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Papa Rabbi, veillez sur toi-même et sur ton enseignement.
Papa Rabbi, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Nabandeli ao. Papa Rabbi, veillez sur yo moko. Veillez na enseignement zo pesa na mpasa. Persévérer na biloko wana. Ce que agir boye. L'enseignement oye ko na sama kolona pendant beaucoup d'années au fandi na ngai. Beaucoup d'années au fandi na ngai avant CFC. Tozo ke bâtir CFC ozala ki wana. Oyebi enseignement ni na teyi batu. Na teyi batu mbongo te. Na teyi batu lokuta te. Na pesi enseignement te pour ba intérêt na nga. Na lobi lokuta te na cher. Na teyi vérité. Veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Persévérer dans ma kamboyo. Nako agisaka boye okobika yo moko. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Église, c'est un danger. Soke nango mabe d'abord pour toi-même. Oko okufa papa na musala oyo. Na bandeko fete ba nete ngai. Mama botinga za awa mwasi na ngaza na bandeko fete te. Mais soki na komi ko kumisa nzambe. Ko banana 49 mané nanga à part ban na kaka bazala penepe nanga des fois basali na bano to boti. Basali lokay loko ba la kiso keza mukolo na yo. Et je prenais ça comme ça. Mais aujourd'hui, depuis que na koma na 49 ans, na taliba publication o leki na talibi tumba ona leka kinango. Et après, na bani ko tala publication ya qui vous le savez, à comme ça 50 ans. De la fois Koufi a sali crise cardiaque a publié partout. A Kendaki Nigeria, a sali boya, zui boya zong si boye. Et c'est alors na bani ko comprendre que nzambe ko si ça ané mobimba et ça kala yo ezangolo salabatu. Nous vivons tout autour de la mort. Rien que pour cette œuvre. Musala nanga za na ba réalité musala nanga ba oba sala nanga ba yebi réalité ba musala nanga. Mais je ne vis pas makamona vivant na bonzambe. Ce n'est pas ce que je vis dans mes affaires privées. C'est pas ça. Ozo bunda pona fidèle moko. Derrière fidèle wana zana batu abundisa ye kota tata na bango. Azana batu abundisa ye kota mama na bango. Yo komi ko bunda pona o libérer ye na piège wana. Tango libérer la keli wana. Sima ya moko wana so bazala ki 5. Si tant que ressemble pour cette église, cette grande église par la grâce de Dieu, bitumba combien de simanayo, combien de combats. Des fois tu ne dors pas. Oh là la té. Oh là la té. Mamsouba yinyo pour rien. Moussouba yinyo parce qu'il était un esprit humain dans notre moutio bimisa qui est de la foi yo. Physiquement boyé à comme son ennemi. Okufa lelo amona yote. Il y a de ceux-là qui sont dans des églises, Papa Rabbi, afin du wana, mais il n'a pas l'esprit de Dieu. L'esprit nyon se écoute na ye. Ako humilier yo, ako créer lo makam, ako sala nyon so ako sala pona yo. Mususu pona intérêt na ye moko. Alingite yo sala na ye, ozalaka na ye. So komina mususu wana a créer makambu. Ce sont des choses qui se passent dans des églises, papa. Veille sur ton enseignement et veille sur toi-même. Tu te protégeras toi-même et tu protégeras aussi ceux qui vont t'écouter. Mais si tu papa aux soutien. Tikala na o yekoli na sama kolonanga pendant beaucoup de temps. Bana l'église mère, je répète, ozala kinanga, bana l'église mère, ozala kinanga. Là nanga très bien papa Rabbi. 2 Timothée chapitre 1er, du 6e au 9e verset. Tant au semble la pona yo awa. Yo encouragement nanga après prière otozo bonza yo na reconnaissance au ministère na yo pa inanza. C'est pourquoi je t'exhorte
à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Verset 8. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni à moi son prisonnier, ni à moi son prisonnier. Papa Rabbi, nous avons exhorté au réanimer don, au nzamba tchekati na yo makabo, au nzamba tchekati na yo, au yozui na imposition à mettre au chat tout à l'heure, au zozwa. Poète, ils ont un esprit, il y a bolembute, il y a kobanga bangate, il y a timidité, au nzamba pesibiso, mais à pesibiso esprit à force. Après cette prière, nous te demandons d'être fort devant Bitumba, devant humiliation, devant complot, devant faux témoignages. Que le Saint-Esprit t'aide. Saint-Esprit Soumayo. Il y a des choses qui arrivent dans de tels ministères. Mais chez nous maintenant là, dans l'œuvre de Dieu, et bela problème, et bela Bitumba, de temps à autre. C'est pasteur Alain. S'il vous plaît, avec beaucoup de respect, vous pouvez passer Alain. Attends, quitte avec beaucoup de respect, s'il vous plaît. Pasteur les a informé à peine. Dans ces pays-là, c'est culte, ça y est. Merci beaucoup. Tu as passé Alain Papa Rebati dans la quitte. C'est pas grave. Ils ont quitté le coup, c'est ça, c'est pas grave. Bandeko Mpasa. Vous voyez Moussalo Ezo Bandao Papa Rabbi. C'est un travail très pénible. Très pénible. Papa a faux témoignage. Fausses accusations. Au fin du moment, M. Tamboli, au Kolo Banzam, Moutoyo, y était. Moutako salabo et ponanga. Il était. Mais à Sali, à Lobby. Mokomsu na milobi soki musanza mbezaki. Loko la classe to zulango ba diplôme na salaki option to na kena université na sali faculté de médecine. Makambo na vivana musala nzambe. Beta musu na seretera mina ke salata droit so na zaki na médecine. Mais le col nzambe mutabengi yo okuwa ukima ngote ndenge ndeko marimi samu nzamba kante albi Yesu akanganga singa na kingo moyena kimezate papa okuta na makambo nazoko yebiso lokola Thomas Paul azoyebisa Timothée ozokambe bande ko lekana mais auto osala publiquement na ténèbres ezomona ba oluka bato baza pene pene na yo ba oluka nona musika te. Je viendrai à vous passer. Papa Rabbi Yokanga Malam. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce qu'on a force, on a amour, bien aimé, ce qui caractérise l'église, c'est l'amour. Raison pour laquelle quand l'Éternel m'a appelé dans l'église, pour sa gloire, amour et compassion. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, il dit naza de la foi, na de la foi, foi ya ko transporter même bangomba. Alobi okomiti na niveau ko pelisa nzoto na moto. Mais soki ozana bolingo te, Bible lobi ozapamba. Bana mpasa. Bana belia central, basala ba erreur na ebandeli. Ba comprendre kango après, ba msusi bazui ba retard makasi na kati église. Na sambeli nzambe pe na sengi na bino. Je reviendrai à vous. Ba erreur o ba kulutu na bino basali. O na kati église ba yana bino basali ba ndeko na bino ba ninga na bino. Bino oboza na mpasa. Ezala école pour na bino. Ezala école. Yokanga na verset 8 papa Rabbi.
N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Koyoka sonité à côté à Yesu Masia Nazareth nzamba solo pe ya bomoi. Koyoka sonité à côté à Yesu Masia Nazareth oazo place na biso. Évangile na yo, message na yo, ezala centré na kombo ya Yesu Masia Nazareth. Côté ya batuka ba Moïse te ba David te ba nato mandi culte, te biso ba Moïse, te biso ba Daniel et Christ aza Christocentré te na kati. Il faut Christ aza na kati ya message na yo. Koyoka sonité ya côté ya Yesu Masia c'est quoi? Azana bomoy. Évangile nyos, prédication na yo, enseignement na yo, ezala centré na Yesu Masia Nazareth. Et yoko ya mibale, yoko nga très bien. Ni de moi sont prisonniers. Ko boya te, ko éviter te ko témoigner ngai mosali ne mo umbu na ye. Ko bomba te ko témoigner nga ko zana honte te ya ko ebisa batu na za mwana de la foi. Ya ko loba nzamba tata na nga mayata. Toma pola zoyebisa mwana ne Timothée alobi Timothée koyoka sonité ya kote ya Yesu Masia Nazareth pe koyoka sonité ya ko témoigner ngai prisonnier na ye. Témoigner, je suis fier de dire je suis fils à révérend Dokuta Miguel Yesi. Naza koko ya kela nipata. Naza koko ya kela nipata. Naza mwana Dokuta Miguel Yesi. Dadi atei première fois azote na Yoville ndenge bazawana azoclôturer lelo batindelinga voice musali na nzambe pasi dadi atei alobi boye asali voice pas ya mwana nga moko Afrique ici papa Fiston asali les voice papa Fiston atindelinga asali nga basoué et puis intervenir alobi yokanga très bien alobi pasteur fils Pasteur Herbi, non, na moni pena incarnation ya pasteur de la foi katinaye. Alobi, mosala nzam na comprendre ti na pasteur de la foi. Naza tata oyo na bimisaka bana, nzamba tindanga na bimisaka bana. J'ai parlé en Afrique du Sud, na tei na église, j'ai parlé au pasteur. Moi nanga moazwane nazo kende boy ba oya aw. Nde bazwe wana tala oyo bwazaka boy, oya zaka boy. Alobi pasteur Jean-Paul aloba ki bien. Azaki na raison ko loba ke moi na ngazwa batu balingake ko lekanga. Passer bien batu balingake ko lekanga te. Mais na pesi moi na pesa moi na vie. Atei sa mo alobi eloko simi mutema nanga la manière azo reconnaître tata na ye. La manière azo reconnaître tata. Alobi e révolté bana nanga na kat église. Papa soki bana bazo reconnaître tata ezaka avantage na biso ba tata te. Po biso mto ane loto opia bango. Mais ça a l'avantage na bisika ba kendaka. Batu bazomona siko ke mais moi no yo un fils qui honore son père. Mosala nzambe wana osale confiance biki osona tikiye akonseigner loko ayekola et pas bana nanga ba koma na respect ba koma koyeba nga tata nani ona nasali. Et loko simi mutema na ye. Dadi asa bien heureux place bazana Afrique du Sud. Mama te samedi ba bengi ngai ba yebisi ngai c'était batu nanu ba ya ndengwana te batu nanu ba ya ndengwana te nanu ba ya ndengwana te banda basangana ba mama no ba ya ndengwana te na Cape Town mama demandé pour que lundi to ba osala kuna ba clôturer dimanche lundi basa sous activité ba mama na Cape Town habité faut ba zonga parce que ba programme ezebeli et si mi mutema pour manière ba témoigner tata nazana posa succès te apôtre Paul Timothée sali makamloko l'apôtre Paul te mais alobi tant aux autres ya Yesu Masia Nazareth au témoigner penga kozana sonité ya ko témoigner ngai prisonnier na ye mwana bomba ka tata te ba yeba ka tata na nzela mwana so moni mwana moko très poli au comprendre mwana no seka bibi na famille moko bien éduqué. Apôtre Paul alobi n'ayez point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi sont prisonniers, mais souffre avec moi pour l'évangile, papa Rabbi. Souffre avec moi, souffre avec moi, souffre avec moi. Je n'ai pas assez de collaborateurs, je n'ai pas assez de ministres. Nazaka précédé à Rochaba ministre. Bible lobby, toi imposé mais na précipitation te. Papa Rabbi souffre avec moi pour l'évangile. Et si quand on a l'ennemi, il y a qu'on dit vont souffrir nanga parce que ça collaborateur. Et pas non kokate yaka simbangai Yesu Masia kwei ne kulus akwei ne kulus sima uti bilanga fatigué le soir à soutenir rien
Je me demandais où étaient ses disciples pour que 6 mois batauti bilanga. Batouaïbi passe à bilanga le soir, jardinier ça l'a fatigué. Soki papa rebo soutenir ngate. Oboyi ko souffrir ensemble nanga. Et que mutu soit ko souffrir ensemble nanga. Au père de baye ko le batikala bato passe après la mort à Christ. Batikala ki bato passe. Ba kufa na ba mort moko très compliqué. Tanga luwa ya basali na nzamba za ipene pena Yesu Masia omi tuna ba kufa la bongo pour nani bato bazaki na Christ. Il y a des choses qui sont cachées. Pourquoi apôtre Paul ou abandai ko boma? Il faut travailler mieux que les disciples. Mais où est-ce qui maîtrise les chrétiens? Mais afin de ce fondement de l'église, place Pierre bâtit la fongola de l'église afin de ça. Pierre bâtit la fongola, l'apôtre Paul bâtit la fongola. Mais l'apôtre Paul, la doctrine, tout le temps, la fin de sa doctrine, c'est l'apôtre Paul. Mais je me demandais la personne qui a reçu la clé de l'église. Assalam Sali. Ba témoignera Yesu Masia Nazareth na monoroté na âme. Raison pour laquelle la Bible dit l'âme de Jonathan était attachée à celle de David. Raison pour laquelle le Sengaki Mukolomoko David a tellement. Alors est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un de la famille de Saoul? Mais pour que je lui fasse du bien, à cause il y a attachement à Jonathan na âme nanga. On n'aime pas Dieu dans le cœur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, pas seulement dans le cœur. Et tu aimes aussi ton père dans ton âme. Il faut qu'il y ait l'attachement de l'âme. Moi, je n'ai pas attachement âme tata parce que dans l'âme, c'est là où il y a des émotions, papa Rabbi, et il y a des sentiments. Pour que vous ayez des sentiments, il y a joie, des sentiments, il y a l'âme pour notre tata. Il faut que l'attachement soit de l'âme. Souffrir dans un évangile, papa. Nazaki ko kene passe à Rozonga. Banda construction passe à Narozala très abattu. Au fond de l'embi, papa Likayebi, papa Likela. S'il vous plaît, papa Lik soit côté là. C'est lui. Abandé ko foute là en face, en face église. À ce moment, chaque fois, on a très cassé. Na osala misala na Hollanda. Quel intérêt? Nous allons soya fouti 10 000, il y a 2000 francs congolais. Mais aujourd'hui, c'est lui qui a autobal dimanche passé. Nzamba Pamboli. Merci Papa Lik. Azana témoignage na ma fatigue na ngatondo sala. Qui pouvait souffrir avec moi? Qui pouvait souffrir avec moi? Thomas Paul a dit, Timothée, souffre avec moi pour l'évangile. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Une sainte vocation, Papa Rabbi. Aujourd'hui, esa sainte vocation. Ko sangsana le côté. Na pesio maïté, mafuta te, singate, bougite. Na pesio ka komwa Yesu Masia Nazareth. Yamweza la makasi penyon soyayo. À cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant que le monde, avant le temps éternel. Message à Souka Papa Rabbi Yokangai. Les apôtres qui étaient, Galates chapitre 8 verset 14 à 20. Les apôtres qui étaient en Jérusalem ayant appris que Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prirent pour eux afin qu'ils requisent le Saint-Esprit. Car il était encore descendu sur chacun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus-Christ. Alors Pierre et Jean les reposa les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit, Simon le magicien, vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains aux apôtres, par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accorde-moi aussi ces pouvoirs afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'accueillir à prix d'argent. Papa Rabbi, tu peux sur maïté, tu peux mafutate. Simon le magicien, amoni Pierre na Jean, batindi bango, bakende, ko sambela pona ba chrétien ko bazwa ki batema mai bazwa batema molimo mosantu. Et tant que bakomi babandiko bache bango loboko molimo santo asimbi bango. Simon le magicien
oya se présenter le kola mu Kristo apusani pa ina bango alibote ke langai puissance wana songa pe na cheba tuloboko batupe basimba mana mulimo mo santo papa mulimo asale la ranga mulimo santo aza mulimo maite ya bomoto aza mulimo mafuta te ya bomoto mais aza un esprit autour na assemblée de mutu na bonzambe tolito sambela pona yo na pesi toli mulimo santo asala yongolo pasoki papa ko telema azosenga basali na nzeba bazokita papa Jean Robert Balan bozokita pasteur Alain s'il vous plaît bozokita famille papa Rabi baza awa famille papa Rabi merci papa Soko Poussana s'il vous plaît église mpasa bosalisa mosala na nzambe ezalaka passe soki bitumba libanda mosali na nzambe azozwa ebino na kati ya ndako subo zobemele bitumbe kozala pasi libota tozaki na mot je crois j'avais demandé au secrétaire de l'église à Sala pour nous repérer sa identité passez Timothée s'il vous plaît oh, papa s'il vous plaît donc vie facteur à temps des temps suite au sein lecture ou anate tolinga tolo bona bino merci so bobota yi papa rabite bobota makina yete melanga zala pete mwana epai nanga parce que famille biologique ezalaki des familles chrétiennes et après et to sengi na bino bo protéger je sais que moi on a témoigné na fani na pendant beaucoup de temps aza frère waza na ba problème na batute aza mutu mais c'est un frère bo batelaye de l'onzamba PC responsabilité au batum sous bazan expérience à musala nzambe ya ba 40 ans 50 ans bazo diriger église au hôtel quoi yazo diriger soit au salisi était et aux à la passe ko bondela rapona e tolinga ki boza la présent pour la cérémonie à reconnaissance et à ministère que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup la famille. Merci. Pesanga makasi. Oh, un travail très compliqué. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, on ne fait rien. Un travail très compliqué, rempli d'humiliation. Rempli d'humiliation. Pendant Moussa Nzambe a avancé na tapis. A avancé na tapis. Biso ba umbo Nzambe to cercler. Papa Jean Makese sera zalia wana papa Blaise Luzolo. Bako mata. S'il vous plaît, papa Jean Makese aza. Papa Jean Makese sera za na culte na papa Blaise Luzolo.
banda kosambela na se ya loyembo oyo. Banda loyembo ezobeta lobana nzambe papa yokoka te so otiki ye na ba complot basangwa mabe bakoloba lokola Yesu Masiya Nazareth kasi abangaki liwa te asouffrir na musala oyo nzamba otika te nzambo atiki nga te so ebilo yembo yembango lokola losambo. Oh. Alléluia. Église Sambela, senga ba capacité nzamba pesa ye makoki panda loyembo so yemba yoso yebisaka nzambe nzambe sunga ye asa muto okoka te soko tiki ye musalo eleki makasi nzambe soko tiki ye kolo akokoka te sala engolu sakola déclarer. Alléluia. Alléluia. Tata Nzambi semi diablo ngeye wasema imone kere tata kirembana ona kutuko tata Nzambi semi diablo ngeye wasema Merci. Yambo basali na Nzambe totombola maboko tozoyemba loyembo oyo atakati na mai bambonge pe mipepe otikaki bayekoli te tata tika papa rabite ata bambonge mipepe azanga lola te kolo oyo bengaki ye po asuka na nzela te
Obenga ipo suka na nzela te na reconnaissance oyo nzambe. Soki bilo yembo yembango lokwa losambo ya mbote basali na nzambe totombola maboko. Kolo yobenga kinga. Oh. Unasuka na nzela te. Nakoma kinga nasuka. Yamone bona. Bongo yolaka kingai. Ete yoko tikangate. Ete yoko salananga. Kino. Kino suka ya nzela. Ata makati. Ata. Ata makati ya mai. Papa yebi pepe. Otika kiva ye kolite. Oh. Yondo yobenga. Sala lolenge moko nanga nzambe. Salambi moko nanga. Kona mi pepe. Wana mi pepe koya. Bomba ina koluna yo. Kito sukaya. Yoka, pendant que yazo continue loyembo o basali na nzambe to tomboli maboko, to bandiko senga mafuta ya molimo mo santo. Bible lobi tango batombola ki maboko basali lo sambo na iglesia, molimo santo asimba ki molimo santo zo contrôle ministère o. Reconnaissance nango esimba bomo ya mosali na ye dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Basali na nzambe to sambeli. Père, Kolantama premièrement na liloba na yo. Offert déplaça qui Ananias quand tu as appelé Paul qui était seul. Mis sur banda au monaté quand il était tombé. Au bengi Ananias, au yebisiye kita kosambela pona Paul. Alobi Paul sangona eza partout abomaka ba Kristo. Kolobi te kende. Bible lobi tango Ananias akomaki atie loboko. Molimo mo santo asimbaki Paul pe baeka ekweyaki. Père, le Dieu de Kelani Mpata, le Dieu d'Adi Nabal, le Dieu de mon père Dokuta Miguel Yessi, le Dieu des assemblées des dieux est notre Dieu. Père, Père Jésus-Christ de Nazareth, Chandara Prasik. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, na imposé le boko sima le sambo d'ensemble ya baumbu na yo. Et kai oizalaki na bisu oyelongwa. Amona lisusu tendenga zalaki komona avant na kati ya musala oyo. Père,
Je te prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bible lobi tango Paul akotaki na elanga asalaki musala tato emona ina miso abatu. To déclarer tata n'imposo de main haut que ton serviteur Rabbi Mavinga, dont je viens de reconnaître, Seigneur, son ministère pastoral, je déclare que cette reconnaissance est posée fondement dans l'église Mpasa et partout où nous avons tinda. Pierre Achaki Loboko, Molimo Santo Simbaki. Je déclare que la puissance qui est sur moi, l'onction qui est sur moi, comme il est écrit, on donne que ce qu'on a, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois l'esprit de la connaissance, reçois l'esprit de sagesse, reçois l'esprit d'intelligence, reçois l'esprit puissant qui est au-dessus de tout esprit, l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que cette puissance est conduite. Je ne m'attendais pas un jour au cause de la ministre Pene-Pene-Nanga. Même pendant la construction de Mpasa, je n'ai jamais pensé, même à 0,% moko, koloba ke yondo kozala ata collaborateur ya mosali ya Mpasa. Je te voyais dans la presse et je te voyais dans la jeunesse. Sois fort, sois puissant. Bisika na koma te koma, on a salité yo sala, on a zuite nyon so malamu zwa, on a simbi dans te malamu simba. Que seule la parole de Dieu et ça la partage na yo. Na reconnaître le ministère na yo. Tant que pasteur, na reconnaître le ministère pastoral na yo. Devant Dieu, devant ses serviteurs ici présents et devant toute l'église, y compris ta famille et tes amis et connaissances. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre seul et l'unique grand vainqueur de Golgotha, que nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Merci. Tu as déclaré devant tout le monde reconnaissance à ministère nayo, tant que pasteur, un ministère pastoral, pour nos candidats brebis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu as pambola nzambe pour na moumbu na ye okobeta ba cri de joie okokumisa nzambe Bien. Toko fanda mouke, s'il vous plaît. Tozo remettre et l'eau que reconnaissance à ministère et Salomon qui est il y a tozo remettre brevet autocomi boye République démocratique du Congo, Église du Christ au Congo, ECC en sigle. Bar 37e communauté des assemblées dédiées au Congo KDC. Centre évangélique de la foi en Christ SFC en cycle Kinshasa Njil. Certificat de reconnaissance du ministère. Numéro 001 bar 2025. Nos sous-signés, le révérend évangéliste Jean-Paul Maïta, pasteur de la foi, titulaire de l'église Centre évangélique de la foi en Christ SFC en sigle. Reconnaissons solennellement par le présent acte de ministère pastoral du frère
Mavinga Kouchi Rabi, conformément à l'article 40 Nabandeli. Reconnaissons solennellement par le présent acte des ministères pastoral du frère Mavinga Kouchi Rabi, conformément à l'article 40 du règlement d'ordre intérieur de la communauté. Le présent certificat lui est délivré en titre de témoignage public d'investissant de plein pouvoir dans l'exercice de son ministère. Pour le comité de l'Église, Centre évangélique de la foi en Christ, l'évangéliste Jean-Paul Mayata. Témoin, le pasteur Kamba, le secrétaire Yadistik Nabiso Yanjili. Que Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Merci. Merci. Tozoleka rapidement na bakado. Papa Jean-Robert, tozoleka na bakado. Et après bakado, topé sa mot parce que district aza awawa Papa Timothée Kama azui acte azali loba loba na suka fato clôturer yoka pendali loba district ezala très important parce que atik église aye collecte cérémonie nyonso na biso parce que azoko honorer biso. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Nana lina opesa cadeau na biso ya mpasa. Voilà basala nzai bazozonga, on acclame le Seigneur. Papa Radiati Kaliwana, on peut sa félicitation. Sinati. Bien. Avant de passer à cadeau, Papa Jean-Robert, Balobi Tole kana signature, il y a livre d'or, où il y a une reconnaissance à ministère et à consécration à Bassai Nanzamba CFC. Tout ce qui est dans le secrétariat de l'église. Mafinga nesoka kanga nana kotala ngaye ka continuer avec beaucoup de respect au Bengi, deux représentants et la famille, à pasteur Rabi, pour les capons de signature, il y a livre d'or. Bilaki dépendaka na moto apesi yango soki ye akufi bilaka pe kufi oyo apesanga bilaka eza nzambe alola akufaka jamais mpo aza éternel azanga ebandeli azanga mpe na suka bilaka na Yesu epolaka jamais nalela mpona nini nalela mpona nini nalela mpona nini na mitungisa mpona nini nalela mpona nini bilaka na Yesu ekufaka jamais. Nga nazalaki lokola chiffon na maboko ya bato eloko ezanga ntina nana kotala ngaye moto akobwaka mosika moto ya milelo mafinga nyonso kakanga nana kotala ngaye kaka chiffon wana nde nzambe aloko te asaleli yango ngolu epangusi soni ya famille kaka chiffon wana nde nzambe aloko te. S'il vous plaît, délégué Yampasa, Maman Solange, l'équipe là, s'il vous plaît, vous les capons de signature
Ngana zalaki lokola chiffon na maboko ya bato eloko ezanga ntina na kotala ngai moto akoboka mosika moto ya milelo. Na conclure pour la vie nangaye Yesu ne champion abunda bituma nanga. Na conclure pour la vie nangaye oyelobi yawe yango nenga nazali nazaya Yesu oyaloba nde lelo nazomona nazaya Yesu oyalaka nde lelo nazosima nazaya Yesu oyaloba nde lelo yengai nazali oyaloba nde lelo nazomona nazaya Yesu oyalaka nde lelo yengai nazali oyaloba nde lelo nazomona. Merci mon père, toujours les cadeaux. Papa Jean-Robert. Mon père. Bandeko nyonso bwana bakado Papa Jean-Robert azobenga liste mnano. Bobandiko se préparer. Écoutez, oyo bakozala musika bolekana inaperçu posito bengi bino bolekana inaperçu. Alors papa zo pesa programme évangile Jean-Robert Mfuma zo pesa programme. En fait a pesa a otanga liste bino mo boyebi ke biso toza après département Songolo. Ngana telemika awa na ozela na pesa to pesa cadeau na biso ya mpasa. Wapi bato mpasa, wapi biso pasa bien, pasa yoka. Papa, pasteur, yoka l'église. Pasteur, ozo ba cadeau oyo église e pambolo. Nde ba o pambolo ndenge o pambola mana musala oyo. To senga mutumbongo te yo yebi to luka penterete mais nzambe nanga au bénir yo alobi tu me serviras et moi je te bénirai sacrifice ne refuta oya ko bundisa yo na bututo moi abanda na Yesu Masia Nazareth ayepa nanga simakiti pa na yo na tomboli loboko oya ko pambola yo apambolama oya ko lukala kelo mabe ye moko alakela mama bena libota na ye de génération à génération na tomboli loboko na déclarer yango et salamelo bongo l'homme de Dieu au nom puissant de Genèse chapitre 12 du 1er au 5e verset. Kende pa na tindio. Nzamba komisa kombo no munene. Apambola oya ko pambola yo. Alla ke la mabe na oya ko lakelo mabe. Na déclarer ngo église ondimi ngo au nom puissant de Papa Jean-Robert. Merci mon père. Passe à tous à la poser tranquille comme na mundo. Bino to ko bino no la pasteur Rabbi asa papa la bino. S'il vous plaît, Toyoka directeur du programme n'est pas la cadeau. Pardon, s'il vous plaît, pardon. Toujours dans le comité de l'église, département des hommes de la foi, département des femmes de la foi, Tokena social, Diabona, JLC, Musique, SOC A, SOC B, Cernet A, Cernet B, technique et intendant. Désastre, presse, sécurité, protocole, intercession, économie, agir, somme, agence FP internationale, Fiston Basile, coordination générale des départements des femmes de la grande famille CFC, les départements des femmes CFC Angleterre. Et bon, s'il vous plaît, mon père. Avant la cadeau individuelle, pourquoi tu n'as pas ce qui est passé? Bisona Souka. Merci, mon père. Papa, tu profites peut-être to betali bakupamba, tu profites peut-être souhaiter joyeux anniversaire na département des femmes anglaises ya États-Unis.
dans le département des femmes États-Unis, le 6 juin, une année, tu souhaitais bien joyeux anniversaire. Département des femmes, il y a États-Unis, CFC États-Unis, maman arrête mes couilles, maman nyonso, papa nyonso, ma pambola bino. Merci beaucoup mon père, Tozana papa, Bobo, Combo, et Bobo, Bon, tu as informé déjà au bazo bimana département des hommes. Donc, vous avez un cadeau au département des hommes. Passe bien, passe. Sans regarder tous les canaux comité de l'église. Représenté par Papa Landou Gonsa. Merci beaucoup. Attends, pardon. Attendez. Comité de l'église, à part enveloppe, tu peux ça cadeau moko symbolique. Il s'appelle lié na ministère montre. C'est-à-dire, aux hommes on montre, là que ça biso montre, on tellement kitoko. Montre où ils ont symbolisé temps. Ce qui temps est impossible et comme possible. Donc, tant naye koki ya kosalela nzambe ya on topesi montre, topesi Bible, parole de Dieu, topesi mafuta te, bougie te, eloko te kaka liloba nzambe. Topesi bloc notes, pepic pour na préparer enseignement, aller sabampate malam pour que yemoko azala malam, pe ba peuple bazala malam. Topesi torche, symbole ya lumière na kati ya ministère na ye. Azana ministère ko pela kaka mwinda oza Yesu Masia Nazareth. Topesiye imperméable, pe topesiye bot, ce qui veut dire vous le bêta et bêta te a osaila nzambe na ye. Voilà comité de l'église, pe topesiye parasoleil. Parasoleil, c'est-à-dire atana moi na moi azana parasoleil na se mvula azana imperméable na boti, c'est-à-dire akosale la nzambe ti na kikoko na ye petit Yesu Masia Nazareth ako songa. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour un cadeau comité de l'église? Voilà, un cadeau symbolique. Merci beaucoup. Département des hommes de Zoléka, suivi dans le département des femmes. Voilà le département des hommes. On a batata na biso à CFC Central, dirigé par Papa Sele Wandia. Département des hommes. Voilà, on a scellé, Massasra Bamba, scellé, merci. Il y a trésor, merci beaucoup, il y a trésor. Papa Motema, merci beaucoup. Merci Papa Motema. Merci Papa Edouard, merci beaucoup. Papa Peuple, merci. Merci Papa Edimo. Merci beaucoup. Papa Raymond, merci Papa Raymond. Merci Papa Raph, secrétaire. Merci Président. Merci beaucoup. Merci département des hommes. Un grand merci. On acclame le Seigneur pour le département des hommes. Papa Jean-Robert, département des femmes Bazoya. Département des femmes Bazoya. Mais pour sa précision, mon père, pour la faire là-dedans, ceux qui osent attendre et j'espère que moi, non, maman Gel Bogéré Bisso, Mouta Pesa Bambote est un représentant kak. Vande comme si vous pépi pour l'équipe de ça dans mariage, ok? Mouta zo représenter département d'Opesa Mbote de près. Merci département des femmes. Bon, attends, poto ça la bambette département des femmes le quoi bazam mouké. Le quoi papa va l'équipe sauter Pesa désordre. Ba mona to sali mabe. Ba maman to pesi binonzela. Voilà département des femmes CFC Central. Merci Harriet. Merci maman Ginette, il y a Justine. Merci Maman Bibiche. Merci Atens. Il y a Yvette, merci. Maman Généreuse, merci. Tous les canaux sociaux accompagnés d'un diaconat
social ici à Tozali. Donc vous allez accompagner la diakona. Voilà tout ça avancé. Merci. Papa Guy, Papa Almeida. Merci maman diabonaise. Papa Guy, Papa Archie, merci. Merci à la blonde. Merci beaucoup. Tous ceux qui sont à GFC. À part GFC, après GFC, après GFC. Tous ceux qui sont à la musique. Ok. JFC président de la jeunesse. Tant que je ne suis pas clôturé Kalaté. JFC. JFC. Quel ça JFC. JFC. Maman Nita Naya Beni, Bazo Poussana, voilà Papa Rigel, Bande Wasok, merci. Cernet A, Cernet B, on a suivi la technique dans l'Itanda. Merci. On a toujours avancé. Etanda, Tolebi, Mave, Mazoleka, Desas, Zoleka. C'est le monde à Jésus. Oui, la bouna yo. Aïe. Ah, c'est le monde à Jésus. Oui, la bouna yo. Merci beaucoup. Tous les casicos et la presse. Et si vous avez papa Rabi, la pasteur Rabi, Mavila, à ta directeur, presse, il y a de la voix télévision, presse, vous allez accompagner la sécurité. Voilà tous les cas presse, sécurité.
Sécurité, sécurité. Merci. Sécurité. Département sécurité. Merci beaucoup. Merci. Tous les cas, na protocole suivi d'intercession. Département protocole suivi d'intercession. Maman Fifi. Protocole, merci. Bougez, dansez, bougez. Pour Yesu, ya mama bila. Aïe. Ya manuele. Lola ya bakiemo. Merci. Désolé, Canada. Écoli. On a suivi na Bahajur. Écoli. École de dimanche et Agir, d'été doudou, les Agir. Merci Maman Lise, école de dimanche. Les Agir, s'il vous plaît, musique, les Agir. Merci département musique, président Mobey, merci. Les Agir, les Agir, les Agir. Les Agir. Les Agir. Merci directeur Doudou, DT Doudou, merci beaucoup. Fiston Bassende, merci beaucoup. Papa Ragaza Makas. FB. Papa Ragaza Makas, Alati FB costume, FB Moutabak Matakita. Merci beaucoup. De Solé Kanassor, femme de la foi, ici Katozali. De Sopoussana et de Rosala Compagnie et le mot na FB International. Agence FB International. Et le mot na Papa Bogo Sandexon. Yabo, l'ami du pasteur. FB, merci beaucoup, FB International. Ya Fiston, merci beaucoup. Fiston Kwambolo, merci papa Fiston. Yabo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Son frère de longue date. Papa Nari, maman fille. Merci beaucoup. De ceux qui ont la coordination générale du département des femmes. Voilà, représenté par Maman Solange. Coordination avec Maman Nyonso, il y a monde entier, il y a département des femmes. Merci beaucoup. Absence à Maman Néné, elle est représentée par Maman Solange. Merci. On a suivi dans le département des femmes, c'est Angleterre. Elle est représentée par Maman Bibiche Wanzia. Voilà. Nanzela Maman Bovi, département des femmes Angleterre, CFC Angleterre, représenté par Maman Bibiche Wanzia. Merci beaucoup. Oui, papa. Nous avons compris l'intervention ces gens. Toi aussi ici. On a fait tout dans notre papa là. On a une mobilité. Ah, frère. Amen, amen. Aussi ici, papa Jean, amen. Ok, tous ceux qui ont un cadeau individuel, au CPL, papa Rabi, Azam Osal Nanzambe, à Pambola yo. Oh, ok. La famille est sacrée, tous ceux qui ont sa famille biologique, à papa Rabi, on a bazoleka. Libota kitoko kamwan, boy baranze mwata, ok.
libota kitoko opesi ngai de l'amour. Voilà, la famille est là. Kitoko opesi ngai de l'amour. Angèle, Sunga Baon base photo, merci s'il vous plaît. Sunga Baon. La famille, maître, s'il vous plaît. Si vous avez photo, pas de problème, rapidement. Nasengi na protocole, Nasengi Baon na protocole, s'il vous plaît. Beaucoup ça, mon photo famille rapidement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci maître. Merci beaucoup. Papa Jean-Robert, avant tout les gars, un cadeau individuel. Tant que vous avez l'année passée, tu as fait le département des femmes, prière union, il y a CFC, il y a le département des femmes à CFC États-Unis. Kuna na Kentucky. Ba orphelin pe batikalité papa rabatika bangote. Voilà la maman des orphelins. Azo poussana orphelin. Merci orphelinat Miband. Merci maman Marie orphelinat Miband. Fondation Rabbi Mafinga tika bangote. Merci beaucoup. Merci maman Marie. Sikoyo papa Jean-Robert. Na hospital yo omoni nde culte en direct. Sikoyo maman ya CFC partout à travers le monde. Balobi jamais papa Rabbi ou apambola bango bako l'exango inaperçu. Donc CFC États-Unis na Kentucky to fongola kango le 6 juin. Donc le 6 bako saki inane et batikali bongo te balobi batindi ba maman nyonso ya CFC États-Unis. Nyonso o bazana Dallas bazawa bi partout. Batindi pe contribution na bango to pe lipamboli na bango cadeau papa Rabbi tozo lexa bande ko na été représenté par qui CFC États-Unis ba maman nyonso batindi enveloppe na bango to ko poussa na rapidement. Voilà maman Rachel Tobi, maman Riet Mikouiza présidente, merci. Merci. Papa Rabbi Papa Rabbi makanze ko mozongo. Nasuka fo mona mutu awa aux enveloppes et association de la foi en Christ. Donc faut voir Nasuka association de la foi en Christ qui est dirigée par maman Odette de la foi ma grande sœur, que le Seigneur vous bénisse. Association de la foi en Christ. Tous en enveloppe et où tu peux ba femme de la foi il y a Allemagne maman Annie Pedro na toutes les femmes de la foi il y a Allemagne batindi cadeau na bango et ça représenté par maman Jorette Wanga. On acclame le Seigneur. Merci maman Ni Pedro. Papa Jean-Robert, tu as un cadeau individuel. Eraté, moi si n'a pas le bien raté, allez n'a pas ravi. Moi si n'a pas raté. Merci beaucoup. David de la foi, merci papa. Honorable papier Dimou, merci beaucoup. Merci David de la foi, merci l'homme de Dieu. Merci. Chris Keleka, merci beaucoup. Merci. Merci Voldy, merci à Trésor. Les gars, cadeau individuel, il y a Rabia Mona, pasteur Amona. Il y a Blaise, merci beaucoup. Merci à Blaise. Maman Merlin, merci beaucoup à Merlin. Merci à Merlin. Moi, ça directeur, merci. Merci, moi, ça directeur. Merci Matan Yaninga, merci beaucoup. Il y a un cadeau individuel rapidement pour te soulever ça. Merci ma fille Tabitha, merci beaucoup Tabitha Martial, merci.
Merci beaucoup. Merci. Papa Jean-Robert. Passe à bien, passe à. Ce qu'on passe à, Tolito Pambola, pasteur Nabiso Yampasa. Biso Batuan Pasa, Tolito Pambola, pasteur Nabiso Ya. Talande Basali Banda. Est-ce que le caméraman a coupé sa biso Yampasa? Pardon? Est-ce que vous reprenez sa vision passe à votre tombeau qui passe à bien, passe à. Oh, bien, ça va pas ça. Non, non, ça va pas ça. Pasteur Nangaye. Bon, il y a Marisal qui m'a discuté. Il y a Marisal qui m'a discuté. Passe à bien, passe à. L'homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Merci l'homme de Dieu. Merci d'être venu. Merci. Sikoyo, bon, cadeau et koyana nous sima. Baton passe à notre côté nous sima cadeau y. Parce que bon côté c'est là mon cadeau te. Passe à bien ko sale la nzambe za esengo. Passe à toso côté, bon on appelle nous représenter cadeau na biso. Une église de 6 mois par la grâce de Dieu. Zéla. Yangel ba ocha désordre. Maman Solange, pardon, s'il vous plaît. Ce télémi, ba on peut ba télémi. Na mona boleke belé ba ocha désordre dans l'église. Bosa la kawana. Maman Solange, pardon, si m'équipe na. Pardon maman. Maman présidente Zéla. S'il vous plaît, passe à bien, passe à. Est-ce que vous avez vu que tout ça en a. Ok. Tout gérer ce qu'on appelle sa directive. Bakambi ya ba département. S'il vous plaît, Bokoti na kat. Biso, oyo toza ba fidèle. Tout ça la wana libanda pour cadeau et kozana libanda wana. Donc bozonga wana libanda présidente na bakambi ya ba département. Papa Moïse bino nyon sonde bo pusani côté oyo. S'il vous plaît. Boya a. Ouais, maman, s'il vous plaît, vous allez. Passe à pardon, il y a tout kokate, ah ouais, tout kokate. Bien. Tozo ptina, tozo pesa pa ya maman Solange, présidente sa maman, azo remettre cadeau na biso bomo na musima. Azo pesa papa Rabi. Bon, département des femmes, boya rasba kambi département des femmes. Merci. Soit si ko cadeau to pesa papa cadeau ko ya sima ngamono bande ko bo gérer cadeau sima. Merci beaucoup papa Ngombe, merci beaucoup papa Ngombe. Merci namoni papa Ngombe CFC mpasa. Voilà cadeau ya ngona tombola likolo maman. Tombola cadeau, voilà. Voilà. Sikoyo tolingi to présenter Papa Jean-Robert kosa la nzambe na sérieux akamala tolingi to présenter cadeau ngo sikoyo contact ezo lakisa mutu kanenge zate mosala nzambe bapesa ke loko bien passe à félicitations passe nzambe pambola bino. Voici le cadeau du pasteur Rabi Mafinga na CFC passe Vangoa. Voilà, vous pouvez savoir ce cadeau. Voilà, cadeau yango. Voilà maman Esther na volant, maman Esther et en passe na volant, maman Esther en passe. Amemi mutuka ya pasteur na e. Ça fait pleurer l'homme de Dieu. Ça fait pleurer l'homme de Dieu. Ça fait couler pas mal de larmes.
à l'homme de Dieu. Ça fait couler pas mal de larmes à cet homme de Dieu. Nous t'aimons beaucoup, papa. Nous t'aimons beaucoup. CFC Central Beta Mololo. CFC elongo na Yesue. Ah nganza. Jesa. CFC elongo na Yesue. Panguna na biso. Ya mari CFC CFC. CFC pesa elongo na Yesue. Oh, panguna na biso. Voilà ma candidat au CPLA pour la pasteur Nabango. Voilà les responsables très heureux. Papa Jean-Robert, responsable Bazobina. Voilà. Merci. Merci. Est-ce que vous confondez pour tout que na souka, s'il vous plaît? S'il vous plaît, libota nzambe toza nda kwa nzambe soto kofonda. Na opesa yilo papa ya pasteur Alain. C'est lui actuellement le pasteur titulaire de l'église mère. Azozo yilo papa pasteur Timothée en soukisa bon to clôturer journée à l'élo. Je crois que Rosan Alikamouté a koyebisa papa Rabi a télébé pendant beaucoup de temps. Tozo ko libéré tout à l'heure. Pasteur Alain Koumazoku sana biso tozo bete na kolo mabo makas on acclame le Seigneur. Ok. Mbote na biso. Mbote na biso. Merci Nganga Nzambe pour nous offrir sa parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom du patriarche révérend Dokuta Michael Yessi, notre Père, au nom de l'église mère les bons samaritains, Tozui acte Yabo Bonami Yamosali Yanzambi, reconnaissance ya ministre, ya notre pasteur Rabbi Mavinga. Yami Bale, maenyo soyo mosali Yanzamba lobi yangonde elobamaka. Et lokola lingomba tolobiete na mosali Yanzambe kotala simate, aller en avant. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, la Bible dit: travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Tosala malamu na mosala ya Nzambe po mosalo toza kosala ekoleka pamba te. Ezana lifuti na yango. Et nous ne sommes pas là pour les matériels, mais nous sommes là pour l'intérêt du royaume. Yaliboseza koluka bokonza likolo nde biloko nyonso koya.
matériel ekoya, mbongo ekoya, oyo nyonso toza nango besoin sur la terre, donc bénéficier na yango. Et aujourd'hui, l'homme de Dieu établi, Nakati Lingomba Nabiso Yampasa, il est devenu l'ange de cette église sous l'onction de son père spirituel, l'évangéliste international, pasteur de la foi, Jean-Paul Mayata. Et maintenant, Azosala, l'incarnation de son père. Dans un épais témoignage à Moké, au Gamsuna Landi, Matéa ya pasteur Abi, comme il est là, dans le lobby, mais moi, Nazolo Baga Lokola Jean-Paul. Landa na Facebook, Nabi, il parle comme Jean-Paul. Moi, na malam asalka incarnation ya tata. Si le fils fait l'incarnation du père, c'est que azana ADN ya papa. Et le quoi na monyon katinaye, et le quoi l'église mère tolobi okinde liboso. Oyo tata na yo salite yo sala ngo fois 3. Avance. Ndeko na mile wana ya mpasa na nzela ya mafuta ya tata na yo obimisa encore ba extension mususu. Ceux qui tata sali 10 yo sala 20 parce que aujourd'hui déjà mafuta ya tata. Que les dieux de la Bible, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, apambola yo au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, pasteur Alain Kouma. Il y a eu bateau et révérend de Boudamgel ici, t'attaquer retraite, il y a aussi mes responsabilités sur l'église. Les bons samaritains, et c'est quand on la moutema, to ekoli le bananzambe, banda to banda, tito eko bimanata nzambe, et notre église, les autres, elle toujours maison mère. Voilà. Merci, pasteur Manassé, pour la présence. Que le Seigneur vous bénisse, papa. Merci. Merci, papa. Nazoleksa pasteur Timothée Kama, représentant ya district. Merci. On a moussa nzamba zopusa na biso to betela nzambe maboko kolo zo loku pour la moya district. Shalom. Toko zwata mingite. Tolebili boso merci na nzambe tata mokeli na nyonso. Na zela na mwana na Yesu Kristo ya Nazareth o atiki biso na bomoi ete tozali susulelo kombo na ye ekumisama. Na pesi merci na papa na ngape ya molimo révérend Boniface Lema Diamonika esika zali nzambe apambola ye parce que il faut kokumisaka pe papa. Amen. Na ye na kombo district en principe révérend Edouard Ndombele Kaziaka yende esengelaki azala awa mais comme santé ezamala muta salaki accident azan hôpital eba ko subir intervention moka munene na niveau ya bassin azana mabende et facture sebimi tout va bien akobima mikolo yo ezoya nzambe a continuer ko garder ye pe apese nzoto makasi esika zali. Merci na révérend Jean-Paul na benga kompangi parce que vraiment zampangi ponanga nzamba pambola yo na mona ba qualité belé na kati na yo oyesepelisanga et j'ai tenu que madame pazala po alobe alinga ko mingi donc nzamba pambola pe madame nangesi kazakona eza nango pe lisomo te. Tozolo bela likambo ya reconnaissance ya ministère. Article 40 alinéa 2 balobi de la reconnaissance est considéré comme ministre de Dieu dans une église locale. Tout membre adhérent, homme ou femme, ayant reçu l'appel de Dieu au ministère. Donc, azala mobali, azala mwasi, soki nzambe abenga ye, nde yende aza reconnu comme ministre de Dieu. Et je crois que Révérend Jean-Paul Mayata a côté le misamutute
Sakazala convaincu que Nzamba bengaye. Cet appel est reconnu par une prière d'imposition des mains faite par les pasteurs et les anciens de l'église locale, selon Acte 13, 2 à 3. Yango bomonaki bancien na quelques pasteurs bazalaki wana pona kochela ye maboko ndenge communauté elobi. Pe babakisi balobi et cela en présence d'un membre du bureau du district. Il y a des pasteurs bazo sala berer wana mingi. Atomboli bana yemoka sangisi bana na ye abondeli pona bango ale mbala moko o bakomi ba pasteur. Mais biso na niveau communauté. Soki ko salama eke représentant ya district azate donc pour la communauté wana za pasteur ya église mais pasteur ya communauté te. Alors awa ngana ye lokola représentant ya district et représentant ya communauté des assemblées de Dieu de la République démocratique du Congo pe na ye kaka pona prendre acte kolobete pasteur Rabi ko bandalelo azali sous pasteur kaka CFCT mais komi moko ya ba pasteur na kati ya communauté des assemblées de Dieu de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi na sengi na révérend Mikolo Koya Bosombi certificat à province parce que wane utaka na niveau ya communauté et ko pesa enze la partout ko kende assemblée de Dieu zakaka awate na monde entier ba assemblée de Dieu zali do place nyoso okomona ba ade c'est que eza communauté na biso donc toza mondial ndenge pe CFC ezokende kozala mondial ndenge pe KDC eza mondial alors ko banda lelo na prendre acte ya reconnaissance ya ministère ya pasteur Rabi Tikanzambe apambola ye apambola pe nyonso etikali et nabiso na communauté après reconnaissance Kalezalaki consécration après ordination mais bayeko sangisa ordination na consécration place moko donc pour dire que pour akoma révérend neti ba révérend Jean-Paul Mayata ba komi na révérend Alain Kouma donc wane kozala étape mususu wane kozala biso districté mais na niveau national bakokita na église place à kozala pour être ba installé comme un jour pasteur titulaire. Donc na minute yo pasteur Rabi oza pasteur responsable ya extension ya CFC kuna nampasa. Mais titulaire na yo révérend Jean-Paul Mayata. Donc okoyeko sala likambute sans que ya yeba. Donc azana droit ce qui a moni peke kunezo tambola malamu te alongoli yo pe azumutu mususu atie. Donc, on a dans l'obligation, autant la malam, autant ça me quoi communauté. Voilà pourquoi, je crois que après Bamilulu Oyo, il faut aussi tout au fond sa dossier na yo na niveau province. En tant que secrétaire à district, tant que vous assemblée, il y a district na mois de juillet, le 24 juillet. Il faut aux alawana parce que tu sa combo na yo na kati ya rapport ya district. Pe toko yamba yo kuna na district pe toko tinda kombo na yo eko banda na ba eko mata na ba chelon nyos. Alors il faut somba règlement d'ordre intérieur oyo otanga kango po ete sokika ko kempanzi wana place nde okokweya pe il faut yeba que tout ce que tu as na quatre églises kuna ba matériel ba kiti ba biloko nyonso même les temples je crois papa yeba kango. Même le temple qui est construit là-bas, nyonso dengo ndimiko za la pasteur ya KDC, c'est que nyonso komi anene ya KDC. Tika nzambe na lola apambola révérend Jean-Paul Mayata pe apambola pasteur Rabi na komboneso. Amen. Merci pasteur Timothée Kama. Tokomi na suka soto ko telema. Toza Nine Tigali. Asala Nzambelo, monsieur Tigali, s'il vous plaît.
Exacté. Ok. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autre.